pour conscience anga na yebi ke yem ta benga pas s'excusaki lobi asali moura gag aboki li moura ba jeton na ocho pekisa moura na yebisi acha na se na pekisi moura na se acha na se imprudence a barezi mutekende ko benga Jérémie po yebisi ke ngana na ba biloko mususu kutu boye donc elle a qui ayosa la moura gag ayosa la moura gag a bois quel monde a jeton la gag et puis l'habitant aussi c'est là il va l'objet pour moura éviter moura pour bokomi yoka moko na moko nango sika ko bokenda ko lata ba talon kuna na zalate mais muto mi yoka awa a bon attendeur sali hypocrisie no sala a déballe koto oza gentil koto oza mutu nanga mais kuno ki obwaka ba jeton pour la sabata théâtre ke yozo so nanga te wana na accordé yo parce que nga mbona na kipango te mais na pekisi yo kaka ko bwaka la moura jeton poso ko bwaka mo na pekisi moura na poko na bino lelo na pekisi moura yo kakanga nebise ko sa ngote nga mo no sa live na sa Jérémie tika mais soko sa li sou moura jeton o sali lelo no kanga maboko no chaka belema no ya sukolo bate o alobaki a ami yoki na a o alobaki b ami yoki na b o alobaki c ami yoki na c. J'espère que tu sais comprendre mal abîmé évite muto otnakanga ma belle tala lola yoka bosaka bongisa na tika live ngo pambe bongisa fionto nzoto na bino botka van na lobi boy Jérémie Chaban double jewano lingo sala wana omoninga na za mutema munene nga na ebotika likambo mais on y ba jeton o bois keli moura ponga na tuna ki o likambo gag so bois keli nga ba jeton na esenga ko bois keli ngate o sala ki ngo kala o yesenga pe mutu ni o bois keli o na kotanga kombo te poza ki conversation privée mais lobby o sali gag o bois keli moura ba jeton moura aza wenanga na ko permettre yote o toucher moura po na ba gag no wando sala ndo sa hypocrisie à déballe oyo lo balinda coach hypocrisie à déballe o moni hypocrisie à déballe no wando so sala na ba gag nde lobo sali gag yo bois que l'amour à jeton préféré nga okomi yoka mokomi yoka webi ke yona moura mo boze bambanda bosala guerre d'esprit ya kibombanda moura petit nga mena lobby moura petit nga mena lobby webi ke yona moura attendez bosala webi ke bosala guerre d'esprit wela mobile ngona ni Yves Molato ba problème boso Yves va zoa na mouvement na yo pour il va comme ko beta pena moura donc nga préféré nga o lobi nga o s'excuser na yo ki na tiki mais moni gago boite ni moura jeton wana pour au boite ni moura jeton pour ba rezi mutabengi yo na sentiment ya $100 ngo pesi bango laki bango zotindela bango ba rezi abengi na sentiment wana oye o boite ni moura jeton o sale li moura gag oko wanga na te gago saki lobby ozo kumisa Jérémie muto otnaka ma belle tala lola yoka
bozaka bongisa na tika live ngo pambe bongisa frionto nzoto na bino votre ravan na lobi boye Jérémy Chaban double G wana olingo sala wana omoninga naza mutema munene nga na ebo tika likambo mais on y ba jeton au bois keli moura ponga na tuna ki oli kambo gag so bois keli nga ba jeton na ebisanga ko bois keli ngate o sala ki ngo kala o yebisanga pe mutu nini o bois keli o na kotanga kombo te poza ki conversation privée mais lobby o sali gag o bois keli moura ba jeton moura aza wenanga na ko permettre yote o toucher moura po na ba gag no wando sala ndo sa hypocrisie à 2 balles oyo lo balinda coach hypocrisie à 2 balles o mon hypocrisie à 2 balles no wando zo sala na ba gag nde lobo sali gag yo bois que l'amour à jeton préférenga okomi yoka mokomi yoka oyebi ke yo na mura un moment bozaye bambanda bosala guerre d'esprit ya kibombanda mura petit na ngame na lobby mura petit na ngame na lobby oyebi ke yo na mura attendez bosala oyebi ke bosala guerre d'esprit oyela mobali yango nani Yves Molato ba problème liboso il va zwa na mouvement na yo pour il va comme ko beta pena moura donc nga préféré nga olobi nanga o s'excuser na yo ki na tiki mais moni gag bois ke ni moura jeton wana pour o bois ke ni moura jeton pour ba rezi mutabengi yo na sentiment ya $100 bango pesi bango laki bango zotindela bango ba reza bengo na sentiment wana oye o bois keli moura jeton o saleli moura gag o ko wanga na te gago sa ki lobby ozo kumisa Jérémy muto otnaka mabele tala lola oyebi ke yo na moura un moment bozaye bambanda bosala guerre d'esprit ya kibombanda moura petit na ngame na lobby moura petit na ngame na lobby oyebi ke yo na moura attendez bosala oyebi ke bosala guerre d'esprit oyela mobali yango nani Yves Molato ba problème liboso il va zwa na mouvement na yo pour il va comme ko beta pena moura donc nga préféré nga olobi nanga o s'excuser na yo ki na tiki mais moni gag o bois ke ni moura jeton wana po o bois ke ni moura jeton po ba rezi mutabengi yo na sentiment ya $100 bango pesi bango laki bango zotindela bango ba rezi abengi yo na sentiment wana oye o bois ke ni moura jeton o saleli moura gag oko wanga na te gago sa ki lobby ozo kumisa manike ozo dimne moura to abiso sur internet ato yebi oya nani donc oli gag wana e komi pa mkona ngo moura na pekisi esikoyo nepsi achelo na se parce que olela ki pananga atando zo wanga na pa batamaboki ko beninga te oyebi ko beninga lobby susu na lobela ki lobby na butu avant na la vérité biso de ki moi donc jano zo sala ngo pananga pa muro kusambwa okomi yoka penza moto na moto akomi yoka mo lo bate ponga za bele manioso na nioso ta moko zo isapenga te hypocrisie wana ozosala koto na nsima oloba makambo mosusu nayebisi yo ekosimba te
Donc ce qu'on continue que bois qui batana maboke ponde tinga nazuka oyo lo baki ko bois qui la kinga te otangi nga muto bois qui la ki nga na longoli mais alobo bois qui la moura pour d'abord ça la bombanda la cc beaucoup de temps derrière à 3 bords beaucoup de temps derrière à 3 balles ensemble au bois qu'il y ait jeton lobby pour barési mutu à qui vous pose explication que tout abenga nene azanango mais nene azanango na yebisa que nazanango pene so que na obimisa souste o s'agiter pourquoi Mouraza petit nanga donc on va permettre yote au bois qu'il a moura jeton soko bois qu'il moura sous gag jeton. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pona problème ya ménopause. Na oumeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki susu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango ya lobi non et c'est nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo ko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skene même salate ozana problème ya diabète. Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Vous avez un problème, il y a kyste, problème, il y a myome, problème, il y a stérilité, problème, il y a fragilité, problème, il y a problème, oh, ils ont tout mis sa santé, na yo. Pour hésiter au contacter na numéro na ngai oza na problème oyo e basuki ezokatana oza na problème ya po ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso oza na problème nini ezo déranger yo ko hésiter te prostate ezotumbisa yo ko hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tout alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yeli bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso
Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia oh zéro lo bezala kina 10 52 yo bongolia kona 1 yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.